Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Mesdames, messieurs, vous êtes sur Kilongo TV dans le cadre de notre émission Télé Surprise. Télé Surprise aujourd'hui, nous voici revenus encore chez maman Kengo Charlotte. Et l'autre fois on était là, on a parlé avec elle. Et aujourd'hui on est encore revenu pour une surprise encore. Une surprise agréable, vous savez. On avait dit on fera près de 4 surprises pour 4 veuves. Et merci à maman Emerance Ndouzi qui nous soutient. Merci à papa Fiston Bassène de FB International Agence à Solo. Merci à l'homme de Dieu, l'évangéliste international, le porteur de Christ, l'homme des chiffres, le pasteur de la foi. On est encore là chez maman Charlotte Kengo. La maman vendeuse des épices, elle vend ici juste au coin. Elle est donc à mes côtés. C'est avec elle que je vais parler pendant près de quelques minutes seulement, le temps de la surprendre encore aujourd'hui. Maman Charlotte Kengo, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Vous allez bien, papa? Vous allez bien? Vous bien. Vous mettez un café? Pour les jours, ça là, passe. Ah, vous mettez le café? Na melité. Pour l'année? Na yé église. Ok. Yebisa biso lelo mombo onezo kende ni bandika siko to ya kikala. Na ya kikala. Na moni commerce yake na mo bien. Ezo kene bien na bagisi nguba. Na bagisi nguba. Yebisa ngana no. Ndenge to yaki ambala sima biso kendaki esengone tikala inde. Te de zalaki bien. C'est pas là. Mais ba ibe olia soso to musuni. Oliete. Na liete na kosomba. Na kosomba na silisa makame ekilise na simi na somba. Mama Charlotte Ndouzi. Ndenge omesana koteka boye. Omesana koteka boye la mkitongo ke église apoye koteka osaka bongo. Na sala ka bongo. Na ke église na simi na ya koteka. Liboso na tiaka nzambe. OK. Ochabe mabonza pe ochaka. Na tiaka. Maman Charlotte te. Kengo, be komono Kengo? Kengo Charlotte. Kengo Charlotte. Nga kanse Kengo wa dondo. Et ça bien. Kasi lelo na pe na posta monde mungongo esa nga boye ba bieza angine na lia gingembre. Eza ezali. Nini wana? Nzezini. Nzezini loko yozo luba ofungula mungongo. Ba na lia gingembre. Lia. Nini wana? Zedines. Nga voiza malamu te. Tanga wisi. Tanga wisi lia botie ba. Kasi ya una français ba benga gingembre. Ayo ke la sangana na français kun makamakala. Abu yo lingi français te. Na lingi yango. Kasi loba gingembre. Zedine. Zedine. Yesu. Ma Charlotte, okomi na ajini. Tanga wisi okomi na ajini. Ya ezawa. Yo ajo tambula na saki. Natana mbona saki. Na mukanda leta. Te na note ba na pesa ki moi na pesa nga note. Te tika na auto tate. Na carte électeur na e place ata la âge na e. Il faut chaka un peu na mutu na adresse. Adresse okangi déjà. C'est Zali. Wapi? Awa, ezawa. No ba yikanga adresse na mutu. Na kipea kite. Ukanga? Na kokanga. Basi maswe na yena tunyo adresse na ajo pesa nga. Yonse izawa na papia. Kuna te na lingi ukanga na mutu. Mama Charlotte. Na kokanga sa mwana zo sala na kipea kite. OK. To yaki to mona yo mama Charlotte soki ukope absoluta mkia moni koko no mwazana so akotika koteka to beta sutu na nda kutosola mkie. To ma deso bomba ite. Ma deso isili na lama biloko mesoso mbisi. Eza. Bisi akokaboka. Ezali. Na sili saki na boto. OK, likamte. Soto woke na nda kutosola no mkie kaka simato zonga. On va aller avec maman Charlotte à la maison pour la surprise, vous voyez. Là où on est surprendre maman comme ça dans son milieu de commerce, peut-être ça fera pas du bien. Mais à la maison, on est calme, on va parler avec elle. Merci à papa, merci à maman Emerance Ndouzi, merci à l'homme de Dieu, le pasteur de la foi, merci beaucoup Angèle Boïka. Et maman Toro qui en a besoin. Noko pesanga komasika ngapelo kola Jacob uteko inate kolo nanga
kino nalonga etumba oyo tokotana te sokopambola ngai te telemisa moyeyo lisusu lokola Josue telemisa moyeyo moya koleka te soki nanolongisi ngai mwana loboko yo papa simbola loboko yo Mokiza mvule yo Jésus de Nazareth Mokiza mvule lokola Eli epata mokebetisa mvula nzambe Fongola lole yo Fongola lole yo Alléluia Eh bien voilà, nous voici arrivés à la maison de Mémé Charlotte Kengo, elle qui nous a reçu donc vendeuse des épices et puis on avait surpris maman la semaine passée, aujourd'hui encore on est là avec elle, nous allons parler. Mais avant ça, une petite histoire. Maman Charlotte, yebisa bisonano, yo botami wapi, okoli wapi? Na botama na Pokolo. Na kolo mpe na Pokolo. Bo ya Kinshasa nde? Na yaki mwana benga kinga mwana nga balaki. Oyo na yaki. Na nazoloba nazonga mwana boyo ndete ko zonga lisusu te mama. Mwana boyo zonga kuna linyo fanda awa. Na ban kakawa. Yobo mone awa nde. Na moni bien. Oh! Kinshasa kitoko. Kitoko. Minda pelele. Minda pelele. Ah. Kuna ya Pokolo za osani. Nazo kende mboka, nazo sala bafufu, nazo teka. Natika kuna na mboka na yawa kisasa. Oye nazo teka, nazo sala moye, nateka ka makala, nateka ka mbika. Mbika nateka lisusu te, makala te mbongo na koyaki. Te problème te oteka. Ndenge mbongo na pesa ki wana so bundi mke et ça bien. Mais fufu ya Pokolo pesa na kitoko. Ezaka kitoko, fufu ya kitoko. Ape wasomba ka. Pokolo e ape me mboka ni. Kaka Mpokolo. Mboka msupe me na mboka ni. Ezate, eza musika. Mboka nini? Mpokolo. Apa Mpokolo. Mboka msusu komo na oni. Ya msusu mwaye, mbwantuno. Bisi eza muntu alumere Mpokolo. OK. Zalaki ka mboka moko bakabole mwaye kende boye, mbwantunde kende boye biso tetika ka na mboka leboso. So olingo kende kuna oke na avion to na mutuka. Na mutuka. Mutuka ya wapi? Yao ya kisasa ya biso. Ozu ya Kikwiti to ya te ya Kikwiti te ka ya awa ya kisasa ya keti Mpokolo. OK. Kuna Pokolo tika blo na kuna? Batika kolia. Ai. Natika bilanga natika biziba bambisi. Bantu babotolango. Bambisi pe magaya minene bezo bima kuna? Bimaka. Bambisi ni? Bakakunda, bangolo, oyo bambisi ebele. Bimbata. Na nzombo? Te nzombo te. Nzombo ebimaka te. Sa maya moke, Maya moke. Sonena loba o expliquer bat que yo zena Pokolo otika bilanga na okuno yaka pona likambo libala ya mwana na mnoka mboka na bino. Na mnoka mboka na Kongo. Mu bigisa bilanga na mun, mu bigisa bilanga, mu bigisa bijib. Bijibina bome biga botul. Bilanga lege na mun muntu me biga dia manyoka ngoyin. Mu bigisa na bo. Kima bome bigo botoka bizibe bambisi yina aboge luna aboge kuna. Logo yonso mo bigisa bome biga dia yo. Me kuisa kisasa. Ye mona kisasa. Mume mona kisasa yoke bien quand on passe. Pasi. Mais yoke bien. Ngai dia mbote. Moke dia bien. Ka santé milagre. Ye pesa bangwash na munyo so mbote. Nena pesa bango mbote.
Merci maman. Comprenez, elle est venue du village, donc elle était venue lors du mariage de sa fille et après la fille avait refusé que maman puisse rentrer au village de Mpukulu. Voilà pourquoi elle était restée ici. Ngesonga mufioti. Na Mpukulu bosaka ndenge nini? Na libala so mutenga bala bosenga kanini ele kande. Boge lomaka bo lomantap. Ted bo kom nangana bakala me yula nkento bakala tatubande ngenke so ande kwena kuna na banoko bo bande betme monan ale kwena papanan ale bo kwena bo loma nkom ina ngege pesa bakala ke pesa nkene ntaba ntaba ngoyin basenga ntaba ba pesi mobile muntu ajo pesa kana bakala me pesa ntabyin nkene bo futa mbong ale nkom yina boge pesa boyoge kota nkene ke but ntaba ke but nkene ke but ntaba ke but nkene ke but ntaba ke but kena woni mwasi mwasi abota ntaba pa abota bali ntaba na te bali akate ba yekisa ngo na mboka mwasi ajo bota ntaba mpe ajo bota asala ka bongo ba bongo apa ntaba basenga soni mbongo combien wana yibite kana basenga ka mbongo ezala ebelete kaka liboso bazala ke kaka 10,000 $10,000 10,000 ya 10,000 1 2 10,000 francs ya liboso oyo na sima bateka kupesa 20,000 30,000 40,000 50,000 francs congolais. C'est-à-dire 50,000 à l'euro $20. Na libalo pesi bongo zu moi si pokena. Okena ye. Ufute makame yonse. C'est nesa bande wa kisasa boki bala na. Mbaka na mboko ni Mpokolo. Oza moi si te kende noko luka na Mpokolo. Avec $20 aux zu moi si opeska na moi ntaba. Taba kuna pesa na cherté. Zaga cherté. Et comment ka 30,000 50,000. T'as l'avantage. Mais quand on t'a pas n'est pas si m'balé mi ça tout problème t'es. Mais son avait. Tout basi. Tout basi. Nge tout bande kana ken bo balanken bata zola tatat. Muge jabe kana ken bo metula mbongo mingi yina metanga na yina metanga be. Il sera na 20,000 na 30,000. Oh, bon facture za bongo muto tangi ba cher. C'est $20. Muto tanga te ba $15, ba $10. Pourquoi le bien pour le kitoko. Kende ko lukata mwasi mo atanga na ete na pokolo 10,000 francs. $5 américains. J'ai un petit problème avec ma voix. Je sais que d'ici là, ils en ont bien, mais dans le cadre à vous faire plaisir, au CPL Sabino, on est toujours obligé de le faire. Merci. Comprenez, j'avais beaucoup prêché, j'ai beaucoup prophétisé. Oui, ma voix est devenue rock et je me bats comme ça. Je sais que ça va aller. Dieu est bon. Merci, maman. Ma solo mso ezali mais to wando sola so etozo ya awa e bando sa moi bien mais skoyo ba isenga yo po ngo postuler na Pokolo comme député nana tanima mo botanima bato Pokolo banto Pokolo bo pone boge tubande kana bo beti tulandi famille dandi atabon bota tula pe botanima pe boya boy bota bui anantime na boss nantimambi. Ok. Nantimambi, botanima pe. On est toujours là, comprenez, maman Kengo Charlotte, députée à Pokolo. Nga yoyo. Tabanimi nokokota. Nokosala. Lelo. Voilà, maman Charlotte, on a tout ça le souci surprise msusu. Et ça moi bien. Mais maintenant le bateau n'a pas ça au cac. N'a pas ça. Pesanga. Na ça maman Charlotte surprise n'a pas ça nini. Et s'appelle ça yo. Yo mo fongola yo mo tal. Fongola nano tal. Maman merci nzamba pambola yo apambola yo. Ngai mama. Merci noko.
Ngombo na yo nani? Eh mama, ngombo na papa Rabi. $100 bandeko bapambola mama mbala simato yaki awa mama emerance nzuzi atindela ki $100 et ndeko mo atala vidéo moi no moko azana Belgique so na Bostante. Je m'excuse. En Belgique, maman Arabi, koyebsa no mama kombote. Sera moi no mo waza en Belgique. Asepeli apambola yo po baksa na commerce na yo. Ndo moni $100 oyo. Ndeko na mbali atindi. Oyebisi eni. Na peso merci papa. Merci. Na mbongo ya ngeme tina. Mutu mna kikongo. Na dinga. Mbongo ya ngeme tina papa. Ngeme tina fio kanti nzama tabarisa nge ya mingi nzama apambola yo papa. Apambola na yo papa muntu azuna mama. Merci beaucoup. Nzamba apambola. Mama Emerance apambola ndeko. Aboya kina tanga kombo na ye. Nzamba apambola ye. Et mama sepel na oyo. Ngeke baksa makala. Mota basa makala. Mota basa makala. Na mantete. Mantete oni? Mbika. Ah, mantete mbika. Mbika. Pango getu na ndinga bwana. Na gikongo. Ok. Ngete ka kile bute. Mayebo mogeteka. Ah. Mogeteka mayebo. Mama $800 na ye. Awa baksa na commerce. Abi asuma makala. Awa baksa na mbika. Et ça, moi bien pour renforcer le commerce. Mais diani. Bobo, muta diambisa okauka. Bisa okauka ni. Bisa. Menga na obangelo, elieli no bagi misuni bisa okauka. Oya okoya te. Ya noko zwane mesure. Na mesure. Calcul. Kana ngeke na mbongo mingi nge sala calcul ben. Ngeta bwa. Sala calcul. Mudia ndam, mubigisa ndam. Kana nge baga yonto pu ngeta kusutana pose mbongo meman. Muta diana calcul. Abi oliana calcul. Yo papa pambola yo mama. Abakisa ye bele. Merci maman Bombambongo. Voilà. Merci. Je pense que vous comprenez c'est moi maman. Il y a quand même surprise agréable. Ngo ça surprise boy oko sala ngo je peux contacter monsieur zapper ma bête. Mbalo comme to le candidat to moni to tika to temisi et peut te surprendre une surprise mo agréable les amala mingi. Merci Trésor Tingi. Merci l'homme de Dieu le pasteur Jean-Paul Mata l'homme de la foi. Merci à Papa Fiston Bassin de FB International. Merci Angèle Boyika. Merci à tous les fans de Rabbi Mavinga. Abonnez-vous massivement sur Kilongo TV. Abonnez-vous. Je rappelle que l'homme de Dieu sera aux États-Unis d'ici 2, 3, 4 jours. Et il a un programme le 22 septembre aux États-Unis. Il sera à Dallas et puis il va rentrer ici. Pour tout programme, appelez-nous. Nous allons vous donner les détails. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Amérique, vous voulez prier avec nous. Je vous invite à venir très nombreux. Car la Bible nous dit: venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Venez prier avec l'évangéliste international, le porteur du Christ, vous serez bénis. Merci à Trésor Tingi, merci à tous nos amis de Kilongo TV, merci à Mama Kengo Wadondo. Wadondo? Mama Kengo Charlotte. Mama Kengo Charlotte. Bon, mais quoi d'ach? Merci beaucoup. Merci papa. Allez. Merci maman. Merci. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro télé surprise Kilongo TV. FB International, Fiston Bassende, agence de fret maritime pour Paris en France, à destination de Kinshasa RDC. Tous vos colis, envoi express, envoi normal, conteneurs et autres. Confiance Nabisso na FB International. Fiston Bassende, en région parisienne, au 40 rue Jean Rossard, 77 380 Comble-la-Ville, en France. Contact, composé le plus 33 7 67 90 77 07. Et à Kinshasa RDC, votre contact au 72 avenue Maringa, commune de Kassavubu. Référence à Sosa Chaba. Téléphone plus 243 89 89 11 402. Le fret maritime. Ezali Mosala ya FB International. Fiston Bassende. Allez vite, vite. Mais alors, très vite, chez FB International. Fiston Bassende. Qui salona, qui salona. Voilà, frères et sœurs dans le Seigneur, nous nous proposons l'occasion, il y a un évangéliste Jean-Paul Mayata,
pasteur de la foi depuis Kinshasa. Bien aimé Tozo Kopé Sabino, information pour le Bako. Tozo Komawana, dans quelques jours, na événement mené à cause de la foi, na Katia Sycomore Ministry. Donc Sycomore Ministry a organisé une grande activité, une église qui est dirigée par notre papa, le pasteur Jean Bosco Kinzundo, pasteur Jean Bosco Kinzundo JBK. Notre papa a organisé cette activité du 22 au 24. Donc c'est 22 au 24 septembre qu'on a l'église Sycomore Ministry. Donc bien si bino papa maman, au besoin na Boston, maman papa frères et sœurs, aux amis na Philadelphie, aux amis na New York, topé aux environs na bamoka oyoyebi, natam suna bien malamute. Bien aimé c'est le temps, il y a aussi ma billet, il y a aussi ma disposition possible. Tokutana le 22 au 24 et nakati ya Portland men nde toya kubonde la nzambe tokoyoka liloba na nzambe pe toluka nzambe oya lakaka pa kokisaka nzamba kondima walobi ete car cette bonne nouvelle qui nous a été ordonnée, qui nous a été annoncée aussi bien qu'en eux, mais la parole qui leur fit annoncer ne leur servit de rien car elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'attendirent. Alors, toté à ce moment-là, à cause de la foi, Nakati, il y a Portland Men. Donc, aux Alawana, du 22 au 24 septembre, et nous continuer le programme Soussou, na Baboka Moussou. Alors, na bengi siyo papa, maman, frères et sœurs. Vous savez, et pas une zamba le katika bile. Boto on dit que dans la Sycomore Ministry, nous avons même sabiso krish, yamai ya bomoy. Otoya nango katina wane sika. Pendant nouvelle au bien aimé dans le Seigneur, papa maman soit disposition. Nzamba ocho na mutema pendant que je parle, osangate dans cette grande activité où il pour la gloire de notre seul et l'unique grand vainqueur de Golgotha, Jésus-Christ de Nazareth, qui n'a jamais changé, qui reste le même hier, aujourd'hui et éternellement, le Dieu de notre foi. Vous savez, ma bien-aimé, Nzamba oluka bato bana ba relation kate. Nzamba oluka bato kate ba yebani. Mais Nzambe azoluka ba oyo ba otambla no banga ye pe bana kondima. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe. Pas seulement qu'il existe, mais qu'il est aussi le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut ndima. Quand vous avez la foi, vous pouvez même transporter ma montagne aux autres comme ça. Et chaque serviteur de Dieu a une grâce particulière. Voilà, le Seigneur a touché son serviteur, le pasteur JBK, pour que na Sycomore Ministry, bazo biso na Kinshasa, baya na biso ti na Portland men. Kuna na kata Portland, toya na message à kondima à cause de la foi pour que Kembo Nzambe et moni samakati na biso. Alors papa, maman, frères et sœurs, joie disposition. Et ça annonce oyo panza sango oyo pour que kombo ya nkolo na biso Yesu Masia Nazareth tango sala bikamwa ezwa lokumu. Soyez bénis, je vous invite du 22 au 24 septembre na Sycomore Ministry. Au cas contraire, n'hésitez pas à appeler nous, nous allons vous donner toutes les adresses ou des précisions, voire même les numéros de téléphone. Au y a numéro de téléphone, il y a pasteur JBK